nzete moko yote wana kuku dinzanzombo bozabe na bakombo wana zanga kuku dinzanzombo papa liyenzo zongo kesa la théâtre ko tala ba collègue no théâtre bazo intégrer ba osala ba zonga kendo sala théâtre makambo TikTok ndezo simba na oti papa liyenza po bando ya TikTok kaka cagnotte mbongo ya cagnotte mon frère otaka mbongo cagnotte wana wapi. Soki mutu azwi problème na l'ouest papa liyenza akosalele cagnotte soki mutu azwi problème boye akosalele cagnotte papa liyenza tomana asala mwana mobali cagnotte te asala aka bana basi cagnotte po aza défenseur de femme molobele ba mama abundelaka ba mama tukoki koboya papa si j'ai papa liyenza te opinion na ye te mais papa liyenza moko ma muyibi et comment ma suspect papa liyenza. Ah, toza ba collègue nous na nous papa liyenza soko lingina lo balote kendo osala théâtre wana oya te ponga na touchara bata théâtre te bata théâtre muta soki pour na bango ese de Panama ngaite ngana yaka ka moko Silia ozobota te Silia keba Silia langa bisielo ngana lingaka Silia na batutu e théâtre wana ndo basala wana Duchesse Silia Bisalu Peshanga bon à part bata kala na ba ngana lingaka bango ngana tangi kombo. Moi, mon qui est Ans n'est pas comme un bébé, ça n'a Ans le zolo vraiment. Faut pas mentir. Les restes, je vous regardais pas. Et dans sola, ma sola bata théâtre, papa liyenza, zonga théâtre, ils ont besoin de toi là-bas. Bana posa na théâtre, pour na TikTok osaka muyibi, banda kota to sala bato ba cagnotte ba voler, bato ba ko pesa ba mbona bango ya cagnotte. Jamais si yo lo senga tozo mona yo senga bato cagnotte fongoli caméra. Bato bazo tchamba mbonga ba cagnotte oto tinda ba PayPal o tindela ka bato ya yo moko papa liyenza so tindela mutu PayPal nayi o senga ka cagnotte bien mais là ko kenda ko pesa ba mbongo ba cagnotte on ndeni biso to mona ka temo lobela ba mama poto mona oui papa liyenza asaleli bato cagnotte qui a pesi pe mbongo a filmer maintenant toi cet argent tu le mets ça où on lobela ba mama ah oza collègue nanga. Soki ozalaki collègue na ngai te na lobelo te tala moza collègue na nga ozana kati ya théâtre susute ozana kati ya média. Moi je travaille au média mira esa de Panamos babi la meilleure coiffeuse na lobby boy papa liyenza ici chez nous na nous. Moi je suis maman paradis mokambi okolo mapata ah ezate yo langa likambo nde nazo peso conseil yo langa o ki te a ki diable rouge ezate sa zonga ki kuna mais mutu azaka ka libande sa chef d'état major azo luka lisu na ye banda a perdre lisu na ye moya zonga sika vanda ezate lisu ezate na lokolo ezate na loboko ezate bato ba yebe sika lisu kingasa nezali na loboko na ye na lokolo na ye bokende ko lukila ngoso ki raisa pinzo yebe sika tika ki ngoso ki na bijou mo bondo super soka bokende ko soka kingasa ni lisu na ye comme ça tout va ça va être tranquille. Ngai diable rouge sa zonga ki na bona ngo diable rouge non na bona nga aweza conseil tozo pesa na frère na nga papa liyenza na koza la mukolo na pesa mukolo na nga po aba kosa ba age na poto ezaka exemple na pesi papa liyenza comme muyibi zonga na media théâtre po ba ansi luzolo ba yibagate ba da Duchesse ba yibagate ba vide loin toyoka e bango na muyibi te oyo nani tato nani leader de news toyoka bango na muyibi te belombe toka na muyibi te tiba pululu bakufa toyoka muyibi te liyenza komi muyibi mais yo finga batu muyibi oza voleur des incisions bon comprendre comment on habite des incisions ça veut dire quoi aza voleur moko très intelligence akoya ko yiba peuple congolais mbongo na cagnotte azo kosa cagnotte na tindela ka banani papa liyenza na ko finga ote parce que tu es mon frère ici on va se parler oza muyibi mama na Maria Tumba sengi yo cagnotte papa liyenza na ba jemo ko boy exemple ngamo na za victime ya cagnotte na yo papa liyenza ba cagnotte nyoso batu basalela nga soi disant et yapana wapi mbongo ali cagnotte wana tu es voleur papa liyenza oza muyibi yo ninga batu bakwa wesh mec ma gueule baisse-moi la volume ici c'est chez moi. C'est ma même maison. Ce que nous comme il stressé, na ma maison et comme maman. Travis, s'il te plaît, wesh mec ma gueule. Je suis en lune. Je parle. Nous avons pas ça conseil avec mon frère Liyenza.
soki frère lianza ozwango mabe etali yo papa lianza pona fingi yo tena pesa conseil oza muyibi okoma koma muyibi fozonga na media tala leader de news yoko zwa lianza papa lianza koma muyibi voleur nga moko naza victime ayiba ngai nga moko navanda na ndako nanga le preuve nga ba audio nange bima awa na papa Trevis Bodio ya somo likwanze kei likwanze baluki likwanze betishiti likwanze bache pilipili likwanze komi mbasu likwanze komi vulgaire likwanza tellement ngana yabakeza ngo likwanza te biloba loba ya mibali kaka nenga sala soka siliki mibande bazalaka ako beta babordir na mato ya nzazi na ye ako beta babordir bino soki ngana yaga na tchaka ngo pression. Mais voyez, non, ça c'est mes vies privées. Moi, je ne vais pas parler de mes vies privées avec vous. Pour moi, c'est une solution. Je ne vais pas parler de mobile. Je ne vais pas parler de moi si vous poli. Après ça, je vais bolingo na motema nanga. Na kosala ba sentiment na bino na kufa na AVC. Ngam na lingi na ngai. Ngana koloko ba sentiment na bibo finga likwanza. Ngamo na kenda kosuka na douche na bike likwanze zate. Dala ngana likwanza te. Eyaya. Bon moninga na ko pelisa moto a. Lupanga ba mango donateur ayeli lupanga ba mango kanga ne troba vérité na TikTok na awa esi bo moninga ilikwanza nange beta shit o likwanza lelo komba ba monotomie baba mona ko mafinga ba finga nga tellement siko na za reine Chantal Bolangeso na botama na nko bobo sala ngate na kola na kanai siko muto abotama na nko kola na kanai siko soki bino batalibanda ba collègue na nga bazo ba matière wana so likamke mobali na finga kaya za na likwanza siko ngale ngso na ebina nga ngote siko so pena zaki na makwanza complexe siko okota nga buna kimi pe media so ba ofinga nga ba mo finga nga prise mo siko na beta ko yena niati nga balega wati nga suko yeka na jeli kwanza na yena niati pona biga ile kwa pamba wale loka lipamba likwanza pe bimaka mutu na nzoto bongo bino bozo ba kolokoto te na ba vina bino quand on dit le kolokoto on appelle ça dans le français yeko nga pe dans le français le panga ba mongo au bordir dans le français ba benga ngona français yana ke na lingala varicelle kolokoto bima bino te na bakintuntu bobela monade ba kolokoto te na bakintuntu na bataki sasa ko ba mikolo ba bela ba kwakara obi kwakara banade makwanza donc kwakara segezo yango ki parate na mukolo la mwana muke ya kaka be kwakara likwanza zo ko commander yaka likuboko bato bazaka na ba bouton le longo ba bazala makwanza makwanza marabino te mais ça tout so likwanza bimio la bite na zanango na mala bino nde ba fio ba complexe ce que likwanza bimio mais bouton ça la likwanza likwanza zande na français bolukela nga mo likwanza na français likwanza za la lingala lukela nga mo likwanza na français yaya les boutons de likwanza na bolukela nga mo wana na français na yeba ngote Sergi na zate na tuna likwanza na français zanini peuple congolais likwanza na français zanini boyebi sangati likwanza na français c'est quoi likwanza na français zanini comme mutu mwa matata pisa likwanza na français zanini donc le pombe peut likwanza na français zanini bongo mwa likwanza na toka lingalo bouton c'est que vous faites un combo muta matière c'est ce likwanza na français zanini les saletés dans les pots yango bonjour o mati boy pisa likwanza obezo na faux compte Koya la maïa ya kende oza likambo munene talaba ndoke ngo yango che fleur rose lem mobile on a Saint Valentin elle est que fleur wanate bonjour ma chérie Bonjour ma paradis. oza na la joie Makasi. et quand on oza la joie ya la bala ya D'accord, le molanga stress ma chérie. ya li kwanta na français nino Légal. légal merci beaucoup merci D'accord, qui ça? et ça rappelle la combo lango ba français ba mayele ba français ba français ba mayele légal l'égalité dans les pots oh ma camamine donc li kwanza la français légal donc ce que tu es sur légal li kwanza poza li kwanza légal ce que to kangie sur na poso l'égalité des pots en tout cas, ma français, ma français, ma drôle, mon français. Donc, légal. Il y a légal maintenant dans les pots. Ya. Légal dans les pots. Gal dans les pots. Toi, t'as jamais sorti légal dans les pots. Gal
Qui n'avait pas légal ici à Tombola Moussapi Yaya? Ici, dans une combo, les coins de la français Yaya. Et Travis, c'est à légal. Ah, quand Tombola a mis que la rande Yaya. Non, on finit, non. Ni à matin, le légal. Beaucoup d'égal dans le visage. Et la joie, c'est très important. Yaya, légal. Toi, t'as porté tes beaux, c'est pas le nom de l'élo, la catalanga. Moulimsa, j'aime la joie. Pendant les potes, on a battu le coin, ça comme le légal. Dans ce qui est na bagal est égal à combien? 2 plus 2 est égal à combien? Donc, ça qui n'est qu'à wana. De fois, ça n'a qu'à est égal là. C'est quoi égal? Donc, ça qui n'est qu'à wana na mounoko. En tout cas, moi, François, ça n'a pas besoin. T'as porté la mission live, nous, c'est la joie. Hé, Travis, je vous en supplie. T'as la légale ou quoi? Tu comprends pas? T'as la légale dans le cerveau? Baisse le sang, mon chéri. Ouvre dans ta chambre. Ah, t'as la légale ou quoi? Tu as la légale dans le cerveau ou quoi, wesh? Ma paradis. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Ça maman. va? Ma chérie, le moment où on a cette émission. Il a déjà négocié à répondre. Moi, là, le berceau est Oui, pour le berceau, c'est légal. Qui est dans le carreau? Tokos. Les arbres, ma bongo, le bongo, Légal. Bah oui. Yo, tu es saoulé. Ah, yo, il faut français. Tu es saoulé la carte. Gal. Hey. Tu as posé belé, quoi. Donc, tout ça, on a pu se belé dans les réseaux sociaux. Gal. Yo, qui est sur la gale. La gale, ok, dans le souwa, piyaya. Au comme on la galette, on a la machine à galette, pas ma héros. Hey. Si on dit que 1 plus 1 est égal, on dit que mona. Beta. Oh, ma j'aime la joie. Ambiance émission. La lobby boy. Papa Lianza. Denga zana comme une mouibi. Papa Lianza, quand on a malembe. Oh, déjà combien de cagnottes sont là-bas? Ngana za victime ya cagnotte. Nga inde bozomona nga. Là ba bimisaki makamba légal. O nga nazana légal dans le corps. Là na bimisa mama légal papa Lianza ye moko bandeko. Aya ko bimisela bino likamba muneno po mama paradis azonga ko sala na bino be mission ndenga c'est un bon mec. Ngambe nazana mission. Asale la rabino be mission tanaka na makambo mama paradis utani ko zoa oui et ça bien te ça blesse tout ça là oui merci mon frère au sala qui intervention nanga et ça fait musala nos obligeons ça là pour pesa kombo mon lobeli ya ba mama mais mon lobela ba mama comme ni mon lobela bunganzela alors bela ba mama pour muto a décider lobela ba mama fa la nzela ligne ba tutu ba ser na ye mais mon lobela ba mama ndenga zawana ayibinga skrokenga. Alors bisana nga ndenga zawana ndenge ba uto sambusa ya zaki na ba legali na le corps moi ça la sube mission zate bo tapotelenga levi ya na rotika koloba tu siko ka ezo matate kuna likolo to kanga mina sanka le pomni nango ya je vous en supplie et les gens je vous connais pas s'il vous plaît vous pouvez me tapoter mon live et les gens que je vous connais s'il te plaît, il y a un problème avec vous, c'est quoi le bail? C'est quoi le jazz? C'est quoi le délire? C'est quoi là? C'est quoi le problème là? Vous n'arrivez pas à tapoter les lives? Vous n'arrivez pas à tapoter l'écran? C'est quoi le machin là? Faut tapoter moi l'icolo yaya. Nanya Matia wa. C'est qui? C'est qui? Leader, Moudama Sabatou, on a pas de moateurs, on a la Sidi, ben arrêtez, on a tout le monde. On a comme un manquement de respect. Bon, l'esprit. Moi, j'aime pas ça, je déteste. Ça va le français bien vraiment à poto. Je peux parler ça. Donc, vous commencez à me taper sur les nerfs. Vous arrêtez de conneries, s'il vous plaît. Ok? Vous faites monter personne ici. C'est moi qui dirige et c'est moi qui décide. Ok? Toujours, on a madame Nabiso dans nos salles. Dans le lobby, légal. Bandeko. Ata binomoko. Papa Lianza nga naza victime. Papa Lianza yela nga bambongo na nga cagnotte. Yela nga mbongo na nga cagnotte Papa Lianza poto beba na tête tu es mon frère, je l'aime beaucoup. Toi avec ta femme, j'ai pas de problème. Avec comment les arana ni maman Nabiso. Maman Lianza.
Babenga ki komona ni Usama comme la nani. Maman na biso lianza. Babenga ke maman nga benga maman lianza. Voilà. La personne est très respectée pas respectanga. Malgré bozalaka un moment sta mobale mo bobunga rabino mi balé be barate o mutu tozalaka na ye o mutu be bobete na batutu bordik sans réfléchir que on est des collègues. C'est ça le problème. Hiroshima. Moi c'est na biso ya pembe. Voilà. Ah, moutofinga moutazate. Si vous commencez, on allume le feu. Si vous n'avez pas commencé, on a conseil, vous laissez tomber. Voilà, c'est comme ça. Na lobby boy, papa lianza zonga tête pour ki muyibi na lembiango. Ça fait combien de temps papa lianza bandi ko yiba batumbo en internet, azo sala ba cagnotte. Ngana za victime ya cagnotte ya papa lianza. Papa lianza benganga alobi mama paradis nena selo mwa kanyoti po mama omoni po nga za déjà soda yo so mona soda nenga za so akitisi munduki apo bebe ji soda uti ko sukula ye abosa ni ko beta abesa bosa ni ko charger munduki ngala za déjà soda ti bo bimisa ba makwanza na bino lukuta ya yango te ko kimsa na fond la caméra ngala bota mana nko na kola na kanai imaginez bon un frère comme azango lobela ba mama na musoza tiki na ye aidaka ba ser na ye po mkosela mutu kanyoti zateke mutu za pauvreté zozanga mbongo non ya lobi ba to pesa ndeko na ngai ser na nga mwasi Chantal Bola mama paradis na pese courage wana ya ko tele masuku sala ba live menga na zaki na nga bien na nga na stand by nga za so matière na nge coach boko mona nga tena bana paradis to tabino kabo si boko sili sapoto kiti na terrain biso to pesa ba matière validation te to ko valider binote ngana swani na mu poro na ngana pale akoseli nga likamna zana likwanza ale likambola ngana yesko la sani mingi bazela kana bete na tata ba service bordir mingi bazelango ngana finga nga mibali te ngata ba na ko finga tati na ko kufa wala ni na ko finga mubali oyo kaka tozane rando la mibali ya nous mes collègues et je suis une fille respectueuse et moi aussi je respecte les gens. Bah, papa lienza. Asi on a compris papa lienza assistant. Tika voice. Tinda ta voice mo konde na live na lesa public ngapa na tikele voice oui mais asina likanisi bozubwe. Papa lienza bandi ko sala cagnotte. Papa lienza yoko yebisanga soki cagnotte na ba pesa ka mbongo be ba pesa ka te. Soki ba pesa ka yote. Esili nango problème ezate. Ngapa ne ko landela ngote na poso na ngote na ko lebso ka kimuibi eleki yo bambonga ba cagnotte sala kana papa lienza. Où ça passe? Aux églises te o usele la mabonza ozana bo felete o edaka mbongo wane kendaka wapi osalela nga cagnotte a papa lianza bo batu nyoso o bo pesaka papa lianza cagnotte pona Chantal Bola ata 1 centime na zoate na yebi makambwana te ndenga bandanga cagnotte na ye ndenga basilisa cagnotte na ye ndenga bakanga cagnotte na ye ni dedans ni koni ni vie ni virement ni alisolitude. Na vandi nanga toujours solorane parce que je m'en fous de cet argent. C'est un frère. Mais l'argent kenda wap na moni papa lienza komi ko abuser na katia cagnotte. Lem super gaisa pinza telanga lem sota 20 euros. To yebate. Mutu tu atelanga mbongo papa lienza na jowa cagnotte. Na ko matisa bino aboye bisanga est-ce que vous pesa mbongo be vous pesa te. Poto ko akize pe boete. Mais tozo mona zo sala ba cagnotte. O salela nga moko personne za victime. Cagnotte au salé la ngai wana. Est-ce que ngana be wana super linda sela nga cagnotte. Yo le beza ide no sunga ba mama. To boite sunga ba mama. Mako koma ko déconner. O linga ke sika visibilité zali. Mbongo ya cagnotte nanga papa lianza, viens me rembourser. Ya ko zong sela nga mbongo ya cagnotte. Ba mama mususo botikela tata linda sela bino cagnotte. Soki apesa bino mbongo na te bo contacter nga. E comme muyibi na communauté congolais. Jamais la mona papa lianza sala bana bazo kufana Lubumbashi soki za cop no papa lianza cop na fait 4 ans la razo sala ba cagnotte bo tiela kaye cagnotte te mbongo ana sa atinda ka pay pala nani na cagnotte bo tiela ka lianza azo sala la mama na maya tumba cagnotte azo cha pay pala nani pay pala nani
apona boko tambongo wana sika ko bimisa mbongo boko mona te sika ko tinda boko mona te kodi boko mona te lem sunyo na lobele boko ka soni na mbongo kanoti ya mama soki ya bandi soka bandi akoyi ko tinda yanga moko na za victime ya kanoti papa lianza zonga na théâtre parce que niveau ki muyibi okomi nango papa lianza na boyo koma na ba niveau neti ya ba diango na boyo koma na ba niveau ya ba vol étalage pour kalami to kokota magasin comme ko yiba ba basket ya bato ba naiki di kolomoko tikali na makarton yo su di kolomoko bandi mbango bimi po niveau muyibi papa lianza ko koma nango nga attaque ta sœur fingi mutu te soki balobi koma muyibi po ebengamaka na kombo wana na français eza voleur na lingala babengaka muyibi neti ngai papa lianza skokanga mbongo na ngai ya kanyoti il est où est passé où est disparu où est parti mbongo eza wapi siko bakanyoti nyonso asalelaka bato papa lianza eso oza place osalaka bato bakanyoti osala yango pwani salela biso kanyoti nga momo na kocha mbongo salela biso kanyoti peuple congolais na Goma kuna bitumba ofelini moko ndenga buka na makolo bala balexeke na lingala facile kanyota bongo to moni esiko ko pesa mbongo tu es voleur papa lianza mobala bongo kana muyibi te po kalate okota magasin pe bandaka muke vol étalage ça commence à petit et ça grand. Ça commence à venir grandir. Ça commence à les petits volets. Au bandi qu'on volait plutôt déjà dans les réseaux sociaux. Bakanyoti. Ti, on compte dans un magasin. Eh, y'a un babi, dans le ma fan ya papa lianza. Balianza si. Oh, ma fan ya papa lianza. Ngam nazo benga bongo. Balianza si, mo benda papa lianza matoi. Akomo koma muyibi malembe. Tia akokoma koyiba na babisi, akokoma koyiba na magasin, akokoma vol étalage bandaka malembe. Muyiba kotaka malembe. Papa lianza komi koyiba déjà na bakanyoti, akomo yiba biso peuple congolais, tozo souffrir, toko tchela ke ba 1 euro, toko tchaka ba 2 euros, toko tchela ke ba 3 euros, yeso ka silisi na mbongo wana, na yebiso ko sala na mbongo wana te. Papa lianza. Na lingina ko suba kamba kanyoti te. Soto sali kanyoti. Kangisa mbongo wana to mone sika mbongo wana kei. Ça c'est du vol. Muibi. Ndongo yo finga rabatu. Toi-même tu commences à venir muibi. Vrai muibi. Muibi ya technique. Ya ko seka rabatu mbongo za l'église te so za l'église to ko comprendre ba dimi ba mabonza. Tu es pas de l'église, tu es que voleur monsieur. Keba. Mbongo ya paradis ezawa. Mbongo ya kanyoti ya paradis. Ezawa mbongo ya ngabu na vanda kabe mutavanda kabeli nga 500 euros mama paradis 600 nga tellement trop o mélange tinde la kombo o rotinde la kombo kasa hotelo 100 euros ma 500 euros bongo saleli nga kanyoti mbongo mona na te mutuloko la ngai o saleli nga kanyoti mbongo mona ni te il est où t'as mis mon argent il est où donc mbongo nango zui otondi kaka te ozi ba mama nyosa ba kanyoti otondi kaka te tu fais quoi avec cet argent papa lianza mon frère. Tu fais quoi avec cet argent? Oza muyibi papa lianza. Bato basala nga ba kanyoti fobo matao. Papa lianza oza muyibi. Na bandi ko telemela yo mbongo tout ko sala kanyoti papa lianza. Soki opesi batute tu foto mona na misu. Muto tozo pesa papa lianza mbongo foto mona na misu. Soki to moni ngo na misu te muyibi. Tu es voleur. Viens me rembourser mon argent. Bonjour Aïssa Pinzi. Bonjour maman paradis. Bonjour bandeko nyonso baolanda. Boni yo, lamuki déjà. Mama na lamuka ki kutu banda tongo na ndosasa mo misala yo mo yebi mama na. Ah, bana baza bien. Baza bien mama na ngolanda mbi bazaza ba chambre yo yebi. OK. Ngana beti sujet oyo, Raisa yo yebi tenga papa lienza selela nga kanyot. Bacha ba mbongo komate. Na remarqué papa lienza ozo talaka nga. Dans l'amour qui n'a paradis na tali batutu lelo laleli lianza po ngaza mama paradis papa lianza musana sala ga batu ba kanyoti mbongo ene ko marate soko sala mutu kanyoti loko kendo ko tiki la batu mbongo fo mona poza mo lobeli o sala ga na media biloka pamba kuta filmer ya pamba ko landaka batu ko sala ga batere réalité mbongo ça très important ba congolais ba moni ko sala musala bien so pesa na ba be preuve muyibi aza muyibi ba mbongo ba kanyoti nyoso susi na ngeza ba mbongo ba kanyoti za changwa. Maman paradis. Hein? Oui, puis nous qui nous tout ma bien, nous qui nous tout ma vie. Ah, na biso maman paradis. Mbongo noko lianda sa la kayo kanoti.
Oh, biso nyonso oyo totyaka tata mo bandamu na se ya bavideo ya batiktok yana ndenge banda ye kosala basiro ya makambo ya yo na papa trésor ebimaka oui abelela kaka noti tozoyoka bato bazobenga par-ci par-là na batelefone bato mosusu bazomata bazosenga bapaypal bato mosusu bazotinda oyo bakodi boy bato mosusu baoyo ya babino ata 1 euro na zwa te natindela ye paypal ata na 1 euro na zwa te apesaka paypal ya bato tozopesa ye moko ata 1 euro na zwa te Maman pardi tika oloba boy. Na zwa te pourquoi pas dans ta cagnotte tu t'en betongo kara non ma fallait ya yande veranga comme ya lo banga na sala voice nga na sali voice nga na yebi sebe na bi nga zanga posa mbongo na tabi ote na moni maman c'est ça comme kuna ya tia 100 euros na zwa ta 1 euro te azukila nga pete eloko pete maman nanga noko liyanza na zosala bakanyoti na ko tele na peuple congolais papa liyanza za muyibi bo pesa mbongo te parce que nga mona za victime. Maman paradis tika oloba boyobi na oki nzoto malili apesaka motu kanyoti te akosala kanyoti atanke ki ebongaka te ozosala kanyoti opesa mutu te nga nazwa ta 1 euro na ye te abimisa bepreuve soki atielanga ta 100 euro pamba abimisa bepreuve nga kutu na kanisa ti mokolo bosala live wana ezalaki ntango bokutana wana ndesali live nasala live na l'autre la nasala live na ye pa ye azwinga kuna tokosala eloko te tosola likambo kanyoti te sika mbongo ekenda ezapete kuna batete bambongo bato batete bambongo bazokoba miso babi na tia 300 euros misu bokosa pete boloba ba vérité batinda bapreuve tozabo batindelo bapreuve na banimero ya telefone bokosa pete na se bokosa te bokosele mpe makambo te me mutu atia mbongo na ye koma ya solo nzambe azomona nazwa ata 1 euro te apesanga te ça veut dire aza muyibi bakanyoti ozosala bato batielaka ye te sans voleur noko liyaza penza oui maman paradis opesanga ata 1 euro te zela mndeko moko matia zela toyoka ye nano aza muyibi ona ye korete bakanyoti ne sino kozwanga mabe parce que tozosolola nuna nuso mpe raisa ndenge mati wana raisa mpe abanganga ndenge te so azwi likambo nanga koloba soki abenga na privé eya likambo ya seke ya papa alobaka te boye soki nasali mabe na akoki kosala nga na lise ye te tobebana non aza muyibi voleur liyanza apesanga ata 1 euro te soki bakagnote ozosalela bato osala bakagnote nini c'est pour qui pour donner qui voleur là comme il est sans voleur papa liyanza muyibi akomi na geste système ya bakagnote soki moto azwi likambo cagnote po ya liaka bambongo wana c'est quoi cette histoire ya tapote moi live ezobege maman bato malembe bato bozomatisa awa bozala concerné botaka mbongo pa bomataka te boboya koloba noto bokomatisa bato te babotamaki na entrée ya fidèle nde borata rata yo nde te afidèle arata yo jour ji mobutu azokende oza mwana ya kufa yaya tata motoka kufa balanda mobutu awa bokosunga yaya mobutu so akufa kela nde na Maroc kuna mikuwa se liama Mama paradis yo binga na oki nzoto malili noko lianda ti ndenge abelelaka magali muyibi ye moko muyibi makasi ye moko muyibi makasi po mbongo ti lelo raisa ulai sikoyo abandi kosala bakagnote wana combien de fois oyo asalelaka bato bakagnote yo eza molobele bamama yo kobundela bamama bitumba loko ozosengela bamama mbongo pesaka bambongo wana tomonaka bepreuve leko yoko kosengaka kanyoti tozomona bato bazotia mais leko kende kopesa mbongo koma opesa na kuzu ça c'est le sens des voleurs aza moyibi professionnel aza koyiba peuple congolais ndamu zonga na théâtre papa liyanza zonga kuna bokutana na baproducteur bapesaka bino bamarché na réseaux sociaux soki ozosala banalyse mais pas de moyibi ici on va pas accepter des voleurs tabino bato boobengaka eza kisongisongi botika parce que tozala na live yana biso nyonso tosoutenir mama paradis voir ata bafani na biso mpe babenga mutu mosusu azobengaka wi natie mbongo na kombo ya raisa natie mbongo na kombo ya kingandi natie mbongo na kombo ya kingandi ezala ba 1 euro eza ba 2 euro eza mbongo ata 1 centime muyibe liyanza apesa mbongo te apesa te apesa mbongo te en plus ata kutu mpo na nga te bamama azosala cagnote est ce que y a l'argent dedans bamoni mbongo apesi bango muyibi yo moko Bonjour Maman Paradis. Bonjour Maman Paradis. Bonsoir Maman Paradis. Papa Liyanza eza bien te. Ata 5 euros to tchaki. Okoko zongisa te. Bona eza ki moyibi. Mama yo po tchaki. Na tchaki 5 euros nanga. Na continue le price. Eza bien te.
lelo sikoyo bandi ya mama ya mwana oyo toki nani Maria sikoyo ya Maria bakopesa so olie su mbongo yango akolia yango ekokoma te moyibi wana tika na yo kaka tika na yo bamisu bozoya koyibaka bato mbongo bakanyote vi na bino kanyote na mbongo ya bato boyebi motoki ya bato nde esalaka eza bien te Maman Paradis courage nalinga komi naza bien mama nanga merci ndongo tcelanga mbongo nzamba pambola o ekenda pa nguma muyibi bonjour maman ma Paradis boni la Raissa Pinji Oui. nga na ye naloba Raissa na ye naloba mpona mama Paradis nga nayebi Chantal lelo te nayebi Chantal ça fait longtemps soki Chantal azwaka mbongo mais kala déjà linga koya koyebisa bino kala na ndenge merci bien sûr kala déjà Chantal bola o nga na yebi alinga koya koyebisa bino déjà ki nazwa mbongo nazwa mais tango azwa te o azoloba na bino eza vérité ye papa liyanza ye abelelaki magali ye wana apesaki mbongo ya bato mpe afilme mpe asokoli maboko azongisi mbongo ya bato eza kitoko te eza mabe makasi nabangi parce que nazoyeba ndenge mokili ebete bato États-Unis France o wapi mboka nyonso nde bato bande kobenga mpo likambo wana esalaki biso nyonso pasi